Personnalité. honorable Yamboka na biso Congo mais to comprendre la position de Daniel Issafou te tolingi toyeba Daniel Issafou azalaka na FCC to azalaka na Lamuka nazo koloba boye moi je suis congolais nazala mboka nanga Congo depuis Daniel Issafou azali honorable Yamboka na biso mais aza na position te pour lelo Daniel Issafou tomona na minembwe afanda na mabele mais lelo to comprendre que Daniel Issafou azali awa tolingi toyeba Daniel Issafou na mboka oyo azalaka nani pe awa ye kosala nini apesa biso position na ye normal po azobima infiltré ya mboka oyo Daniel Issafou tomonaka ye atambolaka na bahonorable ndenge na ndenge tokopusaka to tuna ye je suis d'accord. Vrai Congolais poto yé ba yo fosa na kati ya liboke oyo soza libanda masolo seke oliera mbongo na ngakati na kuzu toyebaka te lelo siko to comprendre que ba binene ba Congolais to moni bango en tout cas retour à présent Moïse na Kinshasa to ndimi que Félix Sikonde azu bokonzi parce que Kabila awaki que tant qu'aza en vie Moïse Katumbi ko kitana Kinshasa te preuve net to mona na matanga ya papa Tshisekedi Moïse annoncé gazoya bato ya Kabila balobi akoya te pouvoir wana ezaki ya accord lokola Félix alobi na buki accord to ndimi siko ke Félix azana bokonzi nyonso na minute oyo alors na sepeli na koya papa Bemba na koya président Moïse liboke wana eresala biso changement ya malamu na kati ya mboka.
Oui. Allez-y là-bas. Le gouvernement, le Premier ministre a travaillé dans la vision. Le Premier ministre a travaillé dans la vision. Il y a l'homme de Binomo Boyebi. Jean-Pierre Bemba et puis Moïse Katumbi mon frère avec tout le truc que je bon la Mouka donc les lopénans des alliés la Mouka ils sont pas fatigués écoutez la Mouka va combien de leaders bah 7 leaders 5 leaders balandi fatigués la Mouka est-ce que c'est un ils ont qui a fatigué bazalaki si ozalaki na stade ozalaki na triomphal kolo la Mouka ezalaki fatigué pourtant on a fatigué à koti boye triomphal etondi tant bakena na jeve bakobeta babali na bango ba coterie ba écarter fatigué ale babimisi moi mutu moko boye oyo Moïse na Bemba basalaki ye nde epesi ye mo force wana mais bato basalaki ye babendani vous comprenez babendani. Bon, problème est sengote eza peso kinenge nini te mboka oyo eza mboka na biso nyonso. Moïse Katumbi Chapwe azoya ko répondre na invitation à chef de l'État. Moïse Katumbi Chapwe azo profiter na koya na ye pona kokende ko s'incliner na mausolée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo azwaki occasion ya kolela te. Moïse Katumbi Chapwe azo kende ko s'incliner na tombe ya Mbuta Pierre Lumbi. Donc c'est la République n'aime invité à travers Ndekonaye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut bien retenir une chose. O bakolo pouvoir bakomi koya ko encadrer victoire na ba. Yango moni ba Bemba ba ye, ba Katumbi ba ye, na lota ki pe muzito aye. Nathalie Kagabo yazo matabeskali. Bon, et puis na ekomona plus tard Martin Fayulu m'a dit. Donc bakolo victoire bazali ko encadrer victoire na bango. Yango to yeli a. Na kokota na okende ko plaider cause na bino pour que bakoka kokotsa bino nazo kota na kati. Merci. Merci beaucoup. Sonner
Sécurité, moi le moi on a bon nous. C'est qui train de caler du sol,
Parti bayambi katumi ba député ba siginga siliki tenga yo na tambla nganzela. C'est quoi ça? Un betanga maso moko penza ndeko terre à terre. Betanga maso bongo te ko toyi makambo Kongo. Betanga maso bongo te. Te ko be. Te bo betanga maso wa te. Betanga maso Kongo. Tant aussi au tambo lelo. Moi masolo mike amba mosu to ko tango. Mais si gato tambo pour na Congo. Mokonza na simato ya mbaye. Moni baninge bele bayo kosunga biso batiki bakambo na bango batiki mangomba na bango to tika na nzela Congo quoi na sepeli mingi na esengo osaka antele makambo songi lobby so lina beta songi na beta ngolo le bazuka te consultation esi bandi ya ko pesa ngo chance te ngakasika na ko yebisa onde consultation ekendete po mutu na mutu ko ya pesi makanisi na Félix asangisi nyonso afongoli nzela tongokende sikanga ya wana ebiso ekende nzela na ebiso ndeni na yebi te tokende ngo na suka tokende ngo tito osukisa Kabila o nako bana ko ebiso nde Kabila na nzela mibale to atiki Congo avandi kimia Congo ekei na nzela na yango po etongama to atie mutu makasi to silani na ye po to silana na ye oyoki ngai na bina yo consultation ezaka ka étape moko to kende mosika eloko to bandi to lobi te bako to kobundisa Kabila na 2023 te esenge to banda kobundisa lelo soko kangi maboko engo bato koti na ngambo kuna etumba ya Kabila lelo pona 2023 to kosutuka to si sa lelo boka kite loko ayete toki pasi na moteur po akongomani loko ayo na ngai kasi Kongo ko telema te po bato mitano zomi kama baete Kongo ekoba ngai na koleka faulu pa koleka o to sala ya pona bana biso oki ngai toki pasi na motema kasi to tala sima te to ta beli boso to okenda oki ndeko na ngai oyo omoni yango na sina omoni lobi na lakisa bino elembo ba balanda ba mona ete na kolia pomme na bi Kabila to kolia lokwa pomme okati moke obaluki otalisi mu ya boni ozongi okati su moke te to osilisa ye oyoki ngai na ebisa boye zwa kombo la muka zwa kombo ya cash kombo wana nyonso esala te kotangela ngali liboka ya bandoki te bakombo wana nyonso tokosala ngo tina ya kombo ya lite tina yali kosanga po bolingo ya Kongo so pa esika to yali bolingo Kongo yali to yete pona ko mutu lokumu na ekenda liboso Kongo ekufa kombo ya tina tende ko ngai bongo moto soka yeko yambola moto asa tubela bokele mate lokola Kabila bandi tubela na ebisa bino ye wana sa bandi tubela a lokwa moto akufa a lokwa mo ezanga ka sango na kinga kati po yamba tubela na ye ya lokwa moto akufa liwa ya chibao mwasi sokwa tubeli ta kata motema te yango Kabila sa bandi tubela na ye engo bate pene suke komi pene